Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah ouais. Et Zaline coupé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon banama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce calaiement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza kuye biso Diko naga kilema tukindeko Kutala na biso avis de public Diko naga ko kilema tukinde Parce que les longs deko eza nefe Parce que les longs deko toko sepela Yomo kope oye bunenga avis de public Et benga ka avis du public avec David Mumbele. Et voilà, bienvenue sur WW Avis du public. Il y a Didier Masuki, Mobali, il y a Mande Fapembe. Alors, bon, comprendre biso parce que tu as livrement direct na Congo démocratique, na Vasco Mabiala Oyo Azali, secrétaire général, il y a groupe, il y a Ferregola. Boebika Vasco Azwaki, Ezalika, il y a Mbongo, il y a 50 000 Oyo Ferre Azo déclaré que Vasco a yibiye ou bien kimiye na 50 000 $. Alors, vous comprendre que bon comprendre Vasco a bimi na hôpital kala mingi te aza na maladie alors tozana Vasco Mabiala en direct. Vasco Mabiala, bonjour. Bonjour David Mumbele. D'accord, comprendre biso tozo comprendre le pour santé ezama mobulu boni siko santé là. Santé sur moi ça va mon cœur. Santé sur moi ça va mon cœur. Par la grâce de Dieu. Ok, d'accord. Est-ce que Makamo va nous bien vérité ou bien Makamo nyonso o biso to ba journaliste to linga kana source likamo ekoyi ke yo ozu faire 50 000 $, yango wana faire a longolio a sali lettre écoutez ki na sangone écoutez ki osala ki wapita o ki Makamo wana lettre o ba longolio lettre na yo ki yango wapi na zu lettre te merci vraiment David Mumbele. Merci pour na pour nous moins information et puis na remercier batutu au bazolandanga na moment oyo batutu bazo bondela pour ngai nzambe vraiment azolokumu pour na nyuso to qui na remercier vraiment pasteur ngai Dimate oyo atikenga te ba prière donc voilà sango écouter ngai na kati hôpital na mama emo na pavillon 5 nazaki internet kuna sange kutinga kuna sange kutinga madame azalaki na telefone nga amoni bapel telefone nga WhatsApp amoni bapel amoni na Facebook lettre nani garçon trésor congolais na garçon na Blaise Polo nde ba publier ngo na ba page Facebook na ba groupe na bango groupe surtout ya WhatsApp ya présent Ferregola bazo finga ba injure ba blog surtout belé na sena tindelio ba blog mususu wana na tindelio pe comme ça ni to ça l'émission au capture ki ba blog surtout au monango sango écouter ngana madame aboy ko ibsangai na munga azo sentir bien interview parce que mais qu'est-ce qui ne va pas avec yona Papa Hervé. Mais non, problème est atteint de tout ça. Qui n'a eu dernièrement tout au coup qui n'a eu pour qui nous qui nous bon il y a traitement d'ingère bien que ça en bon côté et tout. Oh, c'est non tout traiter un docteur ton docteur a traité ici na comme calme. Après il n'a pas fouillé na
après avant de expliquer ngai andi ko expliquer ngai ça non na maîtrise ça na problème na moni peut l'être c'est un zamazolo comme parce que nous surtout et ça maki pour nanga et kokisamite ba prophétie de bimaki ya ngonde kokisami donc fallait zalaka bo na prophétie da na katio te Vasco Mabiala na prophétie na yo ba pasteur baloba ni na prophétie bimaki la prophétie tant ba boneli pour nanga 3 jours parce que nzambe baki na ndako 3 jours basali ba prière yaki lundi mardi na mercredi message bimaki que naza attaqué na musala ba camarade nanga bazoluka ndenge surtout baninga musala ko bazoluka complicité na bato ya likolo bazoluka po bacamutu na wana se mais funa kamaka na nzambe message yaki ke nakanga baporte message benda oyo yaki kanga porte na comprenaki message ngo kanga porte te message ye ndenge wana epi bayebisi ngai ke no makambo ndenge osalama ndenge ondimi oza na foi ke nzambe aza na nzambe obatela yo na fere boka pona ndenge mo ya mabe atuka mo ndenge mabe toza na problème te boka mo ndenge mo ya mabe na fere bon on a considéré qu'il parce que Bible le biso qui nzamba dévoilé nous surtout ils allaient nul et sans effet donc c'est ça message ya kindengwana message ya kinana wana nazokende mama emo nazozonga malade somona te azali ko sanza makila nazosanza makila na osuba makila na bandaki na église na batindenga liboso na hôpital moya Medisali na quartier 2 na Njili na ndona de traitement kuna nde bango kuna nde ba transférer nga na mama emo pa médecin docteur Mbaki wazali médecin directeur imta tretaka côté ba cyber côté ba mikoa ba maladie belebele wana nde na kiona na ba résultat radio na pesi bango batali bapesi na bakisi babi nasala examen crachat nasala examen crachat je crois nasala examen crachat na nde nasalaki na Arbe Disali na nde nasali na mama emo nasala ngo 8 fois donc 6 fois nasali kuna na 2 fois nasala na mama emo mais malade ezomona na te na côté radio bamone tashimo tashango tamba pesi na bakisi na ngolo nzambe tashango ekolongwa parce que bapasteur basambelaki huile d'olive bapakolenga na panzi babiso okimba loso kosala examen tasona emonanaki te epuis nakendaki so nasali examen na radio tasana emonanaki te docteur akamwa bi mais tashango bakistope sur esali pas même duré à 2 semaines oyo oza komela alors tashango longwene nesi bango nazo comprendre te babi faut sambela makasi mais malade ezomona te docteur Mbaki a transféré nga susu na hôpital na ye petani kuna na matungi tamona ke na mbongo na kokate na consultaki président fere na kende pa na ye toke na madame tokomi kuna na expliquer ya bisinga lobi parce que non malade ya ozobela ba cigarette oza komela ba makamanga bi poison nazomona wana fere muta répondre nakendaki pa na ye na madame na ngai toki na kumkutani na ye nazalaki na cope moko ya whisky nazwaki bato wana bazakolinga présence nanga toujours ezala parce que moi désordre eza na mouvement na ye kowela na eza mingi bon tellement je suis un manager nalukaka bamarché nazwaki marché moko ya whisky Wilson ndi na memaki yango bapesaki efe bakache na ye bapesi makambo nyonso tu bato nyonso bazalaki na besoin basala bafoto na ye alors nga nautaki église nautaki hôpital na madame bato wana babengi ngai nayebi te nakomaka baprésent na explike mpe nayebi bato wana mpe baobenga mpo bokanga bafoto bosala baimage eza sur base ya contrat abi nanga sava nakosoli makili ebimi ntango nakosoli makili ebimi na bima na libanda na bwaki boye so makila bimi garçon mo azaka wana na ye zaponda amoni makila bimi na sipi on alinga mtamona te akai bisi pour est-ce que ça veut parce que zo sanga makila madame a dit oui zo sanga makila tala boy tout tu peux te hôpital na placer puis ba papier makamisi to bon ça va
Abi na salle na expliquer na salle examen ndenge ni surtout na salle examen crash na salle examen ya ba radio même mazo mona maladie siko président na salle on a comme kana ba prière te kende ona a face à RTNC hôpital mo za ka na ngabite mama mo batinga mama mo zali hôpital à référence hôpital même et puis médecin batinga pa na a recevoir nga bien ndime ko tuti na kokutana médecin ndingwana docteur Mbaki a pesi mbote ayambinga bien ki bazo traiter nga bien hôpital za hôpital mo wani kemge docteur Mbaki za plus que bango alandeli nga bien siko ba singa na kota scanner hôpital mo bibi na première riona sokumba na première na prince hôpital mo mne basala scanner wana hôpital ba senga ngai babi ko scanner ko nezali $550 na fiche na makamyo tout fait ça ba 600 na ba kisimo ba pesa ba 650 je crois ndimba lo ba 550 à 650 na expliquer pas bon kende net ba pesa rendez-vous dans 3 jours comme ça ceux qui va résulter et bimi au côté scanner na pas scanner ba pesa mo ba na kenante na maintenant va pesa pendant 3 jours bon ensemble si bon ça va résulter bimi comme ça oya 3 jours pentos bimi OK assemblée madame Secret madame Amélie Secret na pesa ngai mai na boyo na boyo komela na bimi to zongi ndako 3 jours après to mama emo to kutani na médecin taliabi ndenge zali papier scanner yango foko ta scanner soko kende kuna na première ité ya na hôpital na ngai bon ça va problème ezate na lukana mbongo to bimi na mama emo merci madame ndenge zali na reconduire na faiblesse makasi yo kende zo moto apete pa police benga solana police des papiers ngoyo ya scanner ngoyo comme ça au PSAE papier et scanner pour pesa mambo madame pe azui moto ay boso combien no bengi na benga petit na mo ala ka chauffeur na mai abenga comme ça yo a démarrer ka mutuka to kende madame Martina moto comme matematika na moto alingolongwa mamo pesa bengi parce que ça non ça hôpital na tindi kutu madame na ipsika na tindi madame kutu madame alungu na moto madame azoya ote na bazo osani ngabite aina papier na scanner résultat bimfa kwa opesa ngambongo kamtamba na kendo ko swa traitement basala na scanner wana ona na mbongo te ndenge za leo na mbongo opesa te parce que ndeza leo mbongo nga bien ndeza leo foto kendo na bien opesa mbongo nga apa pesa na so bela mbongo na bien nyuso to na pesa ki madame no ba papier nyuso to ndenge bimaki dernièrement $50,000 o bimaki olongola ki mbongo oyo somba ki Ferrari mbongo etikala kitu to pesa ki ba chef oyo fallait to pesa ba chef mo wana na kotanga komode pesa mo secret ba chef mo ba sele so makambo quand même mbongo ne bima wa za chef so poa musala wana to pesa ki bango mbongo etikala ki $3,000 ezaki bosali mbongo ezate mais rien n'empêche na koma malamu so na koma malamu comme ça on a ya to kende kuna na otinde le même message audio ya komelenga na ngo sa théâtre na iba théâtre zo sala on sa déjà ba théâtre zo sala parce que mo na nga so sa mo ntino kanisa no boma yo uzando kya kumufinga nga wana okay na bandeko maleme ndeko Vasco place ozolanda bandeko bazolanda biso na ebike bato baze belé monde entier bazolanda histoire ya Yona Ferre par rapport ya $50,000 na vient na biso pe viengele azolanda yo place azali na Moscou alors nani na yebabo siko tango siko Ferre répondre ke na kokangisa yo na kobuma yo bana ko sala théâtre pour na $50,000 yo moko zo reconnaître ke ozana $50,000 ya Ferre gola ndeko nongana za na $50,000 ata $100 ya présent Ferre gola na ko finga ete aza mutu to bandina ye na ko expliquer na bato ba comprendre to bandina ye na pasi tanga longwe maison mère to kutana na Ferre ndeni to kutana na Ferre na église ya Denis ngana zala ki président ya ba orchestre nous tout il y a orchestre Arche de Noé pas Denis on ensemble kuna j'étais frère dans autant na campus dans ensemble kuna j'avais des pharmacies na plus ou moins 5 pharmacies puis dans qui assistant na dépôt pharmaceutique qui a Chalina na ville
Alors tokutaka na faire série wana eza faire na benga pour exemple présent boss ferré tokutana na l'église à côté que la pasteur de l'église 600 voiture ni mombo à 600 bu avec l'église ayo yemba tanga yembi biso beto yaki wana ngapa na yembi tout ça tanga silisi na objectif un jour na oza pembe na mpona travailler na yo atali abi au travail na wana na wenge musique soka o reconnaître soka ke loko o avant de raisonner jour yaka pas de laisser maman na bango pasalaka a reconnaître loko wana et ça surprise qu'on a sali parce que aye bien on pensa mais soka reconnaître oui bon ne to kutana na ba kana subosi c'est fils subosi qui son nom repose un peu kufa bayaki na Chirisa kufa et puis na vina bisomo Charlie Malenga ça la secrétaire na à Longwa donc ba kana yi subosi sur le numéro nanga baki tant baki Londres masala mouvement qui passe à le marquer ne subosi atimaki subosi a contacté na pharmacie na Mombele est quoi partir wana on a vendu pour soutenir comme na mbongo ndenge ba vina biso to ba pesa ba mbongo bazala ba vina biso ba wili museni ba tutunde ba pesa ba mbongo ba Paul muntu ndenge ba pesa ba yeta ba artiste wana ba solliciter nous en tout cas ndenge na linga faire pour nous aki fan ya maison mère mais musicien na préféré on a eu au lycée puis na bango ni surtout ba na même ba la cause ngazaki na Mombele la cause to kutana ye pesi mbote ba tout ba japonais ba japonais Kyoto ba moto za na bango même musicien on a préféré na za se perdu dans qui faire ça ko ça même ba banderole même ko ba maison mère ndeto avec ba centre lo ça makambo mais musicien na mes équipes préférées de préférence za qui ndependa beaucoup dans cette piso pas de nisiwana ndé ba on va consulter na tanga longo dans le long pas à consulter notre solo bien faire dans téléphone tout le monde une fois après deuxième photo sur un téléphone en tout cas faut que je pour demander recrutement il y a des musiciens n'a eu quelques musiciens dans Mombele ba jusqu'à base n'a eu des musiciens et puis tu vas nous travailler na bandal na ba malenga na ba subusi na ba vovon tango ba tout bazaki na les marques ba tu ya JDT ba tu Bill si na mukusi kaka ndenge bilka moyaki le marqué au kabwana bila hili boso asalisi orchestre na yeba mission groupe panzani par exemple faire yeto yambiye j'avais mobilisé na toka na loire bakar makamuso tout donc et ça pendant mingi oloba OK d'accord OK d'accord na comprendre yo ndenge à peu près combien de temps paiement y a fait je pense depuis depuis le marqué banda c'est mal marqué pendant 2000 combien maximum 2002 je crois ouais maximum donc 12 ans 2004 non 2003 12 ans 12 ans donc le marqué tant le Kabouani tant tout ça les marqués non oui les marqués tant tout Kabouani tout ça la mouvement tant tout ça le mouvement de répéter deux trois fois la Bible play il y a au longwa à cause de ça voyager alors que ça makamo betanga ki ndesiko ekota pas kofi ekota pas nani mopao à côté pas mopao mouvement yo panzana to tikala kina quelques missions to kina ba on a zubosi to continuer kana ba mission wana si asali a signé contrat à 2 ans ça une année et demie ndesiko wakati contrat na kofi mais avec Subiso, tout bandi mouvement, tout bandi ko répéter na dim fois papa la vie pour ninze. Si ndé to kozwa contrat Bralima avant tout ce contrat Bralima to kenda na changement de fréquence, to kenda na yé na Bralima, on a changement de fréquence il faut fréquence salama wura angolo ngwana école pour kota na Bralima. Alors on a bra ko ngota na Bralima to kenda na yé na Charlie Malenga to komi boy. To koti na Bralima mbala moko to moni vie moni bakiti na vie moni personnel to moni bakiti ndela Bralima mo bengana so ni ba bengana so na porte la sport basima allez monsieur qu'est-ce que tu es venu faire ici ba bengana biso do bimi wala siko ba ngaki ba signer contrat na oui razaki na voice ba ngaki ba signer contrat na mapa tabasolula na vie moni alors ba bengana biso na sima to ya bimi na porte à sima mutuka na eba fini kango kapo après moni baye abisi mundela ngi pour nous so bengana artiste wana
aux en a besoin un jour. Habitons à Benganité, oui, maintenant Benganité habité, je vis, c'est frère. À la mois, Abisso, qu'on Bengana Missembo était un jour aux en a posé. Tout bien, tout au qui, tant tout bien, tout comme aux alobis, ils jamais n'a pas sur la boîte. Moi, tout le monde va tirer partir à de consommer un bestino, à contacter qui vient de se prononcer. Que je connais à l'année, il va dossier de signer contre un abonnement, de tout un abonnement. À un moment, après, nous avons conseil, premier conseil en Bandal, donc, le secrétaire national qui nani, à Kenda Potonani, que nous sommes nani, à Boussani Kombo, pardon, Kabimba mtaki secrétaire adjoint qui machunga ndengeti voyage au salapoto baki Kabimba tikali uzunga malinga azui batona comme secrétaire mais nazaki adjoint tangwana na comme adjoint ya marketing mais mtaki directeur en marketing nazaki vina msoshango soya pa kufa personnel et sango azaki directeur en marketing après 6 mois dans 1600 ça s'interdit mais on l'a vu sur mon place en 2006 je crois nous la communication en marketing on a dit qu'on travaille en marketing si malema eolongwa alinga longwe il sait qui malema qui azob manaba danseuse parce que makambo manaba danseuse coureur de support balongolier alongwe Yogo soit garçon mo bosi simanto azaki na vie moni bazo tambola azaki adjonanga selon makamnengi makamumfe tambolaka yagondima charge wana akomi secrétaire général. D'accord. To avancer parce que to sana besoin na vraiment mikolo et moi mingi vraiment ndenge marqué to zana musika Vasco question nga ezaboy nani tuna ozo reconnaître teke ozana mbongo ya fere $50,000. Ndeko nzamba limbisaye zambali soke batu net naza boy yango na lobby soki nazata na 100 francs ya fere nauti kobela ndenge palakaki ngai na ntango naza kobela malamu nakufa so naza na mbongo ya fere ata $1,000 fala kangisanga te justice eza na mboka ndenge balobi $50,000 so otali vie nazovivre oyaka na Kinshasa vie nazovivre eza vie oyo ya kemande kosenga ya mandicité nde tozali en tant que secrétaire général, il y a groupe, il y a fait groupe à Mounene parce que ceux qui n'ont qui n'a pas connaît bela ba passeport aux autres moanango ba démarche na gombe pour ba voyage nyoso ba misisa faire ba kenda kalibanda ba concert yung to ça organisation nyoso wana. Mais comment au kondima au travail pendant 12 ans, 13 ans, 14 ans aux akana salaire te fiche de paye ezati. Oui, bon, tout ça au travail parce que nous avons sur un mouvement et mata président azaki na poto wana na obanda selo moko azaki même na ndako te tokino somba na bova wana tokino somba terrain wana ngana mama Marie tokino somba na papa Lambik to somba ngo je crois ba $8,000 terrain wana to somba ka tant poza wa sango kino ba buka bandako pesa benga biso ba miibi ba finga biso vous êtes des voleurs bo ibna mbongo tala ba biso na place bazo buka mais lelo banda ko telema mona ba étage komana ndako asoki ya 20 chambres ndenge imoka lobaka donc voilà donc so na za muyibi justice ezali il y a za moto ayebani ba colonel Dani ayebana ba général vice ba ko interpeller même na la police et puis parquet ezali ba ko funda na parquet pour na sibio lelo net lobby na basala enlèvement tozokota na histoire ya lobby ba zwakiyo epa ya batu ya butu ndenge ezalaka ba zwakiyo na nini pe bakenda eno wapi parce que lobby omonanité oyokanité batu tout bazoluko partout ozomona nati ba zwakinga ba 17h autaki ville na kenda ko solliciter vraiment pour aider na moi ba qui réseau continuer na komi kuna biro azalaki te na ye kobima na komozonga nasilaki mpe na biro na moni ete na ye ozonga nde ejipe moko ya ebaluki kote kaka ya vesha bani wana
na Wileri bazunga batambo na ngai donc ba torturer nga ba mimina ti ba kota vila batambo na ba kina ba kota mbinza batambo na nga batunga ba question c'est mbongo kaka oyo na su ba papier ya hôpital na zaki na ngona si bango na bitana na zobela soki bo kanga soki bo luka ko sala mabe na sande ona bino bo sala mabe problème ya nzambe mo ka yebi na limisi ni po mutu atini na ebite donc na ebite ba bilongi batongo na mona ki ba bilongi musu bataki bakaguli balongola ki po bakelenga ma bameninga pa commandant mo bwana commandant na bi makambo yo moi je peux pas faire ça aucun niveau etika eti ba ko kanga kota ka lufungula wana à partir ya grand frère mon a contacté qui pour joindre le téléphone à muke na commune grand frère wana na abina comment en place bozali ni grand frère na yaki na ba basoda mosusu bilema mosusu bato wana bakobwakanga bakimi donc bazwi ngai 350 mona azalaki nango mbongo bazwi epuis telefone ya moke babwakaka momonakaki na ntina te telefone ya monene agardaki o natiaka ngo na se soki mpona azalaki boye mo na komi na tiki mo na komi na tiki nde bazwi babetinga nde nazali wana oti hôpital donc bato tukosala bokoseki ngai badouleur nazoyoka soki ntango ozalaki na mbeto hôpital dernière question naza nango mpona tika yo ozobela ntango ozalaki na mbeto hôpital ozalaka na relation na héritier watanabe naza na relation na bamisien nyonso to bon premièrement nano liboso makambo ntango elekaki avant nano nayebi onasi oyebi narataki AVC narata AVC tosalaka kope moko boye ezalaki ya institution moko ya place bato bapesanga mbongo ezalaki $6,000 ntango napesanga 6,000 nasinye mpe papier moto osinye papier na ye asinye nga nake koretire mbongo moto asinyaki contre ezalaki moko présent fe tosinye nake nazwi mbongo yango na ye nango ntango na ye nakomi na ndako ekomi aja butu bato bapesa mbongo na bengi na mipresident ezali awa nango tamona mbongo boye te na ye nango lobi na otikela andi koganga wana ti esalenga bien te nalali ba 5 heures na yo piqué crise tension ematinga ti na 19 bameminga madame na docteur mo azalaki na lopango wana bameminga ti na 5 Gabriel nasali AVC monoko etengami bakomi koreanime nga wana ti esprit ekozonga makamio te ekomi mwa bien nafai na hôpital nasali 6 jours na hôpital po eza bengi azoso madame naza besoin Vasco azobela botika lokuta wana alinga lokuta na te Vasco azobela nde wana fere wana fere oui mbongo nanga moko eza wana mpana ye madame avisonga bite atindi Blaise Polo bayozwa mbongo na hôpital na Saint Gabriel aza conscient baye madame azwi mbongo bakonte mbongo bapesi bango combien mbongo ezali combien ye alobiki nazokosa eyaki $6,000 nazwi mpe na papier oyo tosinya na bato wana nazwi napesi ye nabi moni mbongo nde ezalaki yango $6,000 nayebisa po eza ede ngai na bakisi nde nazali po eza boyi koyede ngai ti atindi komanda Ogi Lutola na viene biso moko boye viene biso Roger Sita parce azokosa kobeta na hôpital baye batalinga mpe na hôpital bamoni ke na obela babengi parce azobela boye bantuka sona kati yo te sona comprendre bien bobande kotravaille ndenge nini yo na fere parce que normalement na fere comme si azoconsidere yo te na makambo nyonso yozoloba ozobela azondima kobela na yo te alobeli yo mabe ke na koboma yo na kosala boye so elinga mbongo na ngai te na kokangisa yo na kosala bamakambo wana nyonso osali AVC ozongi bien ozongi suna groupe mais ntango ozomona ke patron no aza na confiance na yo te na makambo mbongo na bamakambo ebelebele sikoyo pourquoi opréféraki ogarde kaka place akozala peme na fe rigola non, tant on a besoin AVC, là je vous dis vrai, na comment qui sous et puis tant on a eu la prière avant la dernièrement on est la bélisco. Excusez. Nazaki koza susu na contact makasi na groupe na aucun dépensate. Naza aucun de ermo prière, ermo nazana ndako, ermo prière, ermo nazana ndako. Ce qui par exemple ba combat contact on nazaki na monnaie na contact ya Cameroun, na contact ya Batu, bata Cameroun bayaki
ici bata camion bazi ko mona yo o non bato babaya bato nso ba hôtel en hôpital ba mona ki réaction ndé salami ba bino mutongo ndenge tozo mona yo azokipe au técom qu'est-ce que tu ça na bato mo Côte d'Ivoire bazo mona yo to bato on ba aider ngai buto la na bona ba voyage to kina na ba contact quand des ala sur la communauté na pays aluka ba contact ya ba manager mususu ya ba mususu pour que to voyage so tali na 2016 ni ba zo sikapso na orchestre que to voyage raté ba génération sur ya prise ba beta ba fik mais 2015 2016 2017 tout autre ça qui va contact tout ça qui t'a tout bêti partout tout souci dans Moscou et ça l'orchestre monte ça là on a grâce à ba contact dans ça gozoa et puis contact ya sous contact mususu oyo problème moi qui na rokata moi mpoussé c'est ça qui na problème moi mususu contrat moi boye to signer na ya Tchad contrat moi ya Tchad to signer na ye a signer ka fait que 2014 et 2015 tu signes un contrat a signé contrat normalement faut payer sur $40,000 la pièce qui avance il y a $24,750 mon problème dingue bandaoya alors fallait que beta concert kuna makamba beaucoup aram et bandaki koinda kuna beaucoup aram misalo kwa niti biso na est bitumbeza na est mais na capitale ezali oui donc bato ba benga na za ba mel na bango surtout ne tozoko solo la nazo expliquer pe pour nga nazo so na bango ezaki gafa na mo ezaki ambassadeur kuna na contacter qui na CV le club so concert mo kuna ko ta chat tout ça ay ko contacter maman mo bambia ya femme d'affaires ni maman no ndango be so concert wana tinda pe $24,750 basali pe makamio to go pass batini bango ba go pass makamio surtout ba swingo avocat na bango ezali aza ona Kinshasa ala ibaye je crois monsieur Christian Sonan oui ayi APCP prise mbongo prise abi bongo parce que mbongo ndeto sobo to betana neto betana concerté to longola ta sans franté azi mbongo akotsa onanda na pe to bi wana fera ko tuna na ye oui azi mbongo akotsa onanda avec du public avec David Mumbele na ba libanda na ba est na bino boza kuna bitumbe zalaka mais na capitale obita boya obita neto to beta sous concert mo na ba est na bangona comme kama beaucoup na mezali to okito to beta ka ba deux concerts wana so deux ou trois concerts na capitale presa boyaki na moment on a ça qui AVC bato wana ba yé ko contacter justice ba yé ba benga na zobela na ibobe ma presa fait ba benga ya mbiti babengi ya mite bake batemba bafundi na justice na nini na palais de la justice kuna bafundi tant bafundi baye batikeli presse convocation babengi maître na biso avocat parce que tozaka même sur la salle c'est surtout tozaka même na avocat te nga na contactaka bofrère na nga maître Koko Kayudi poza la avocat na biso a aider biso malgré to kopesa le oteme biso to sungeka ta musu na ba dédicace tout ça ne to contacter maître pe batoni Koko apesa biso ba avocat na yetu sur le problème ezali to benga bango maître ik surtout ba bengi maître ik akekuna ayesi ça problème ezali boya mutu moko ya mbongo batu mo ya mbongo mala moko presa bengi ngai tant mabe na yebaki te abengi ngai bafunda bona yebaki te yo osala na ba jini bo sala wana ba jini bo sala vasco yo bo sala na ba jepona zona pesa mbongo wana na batu na ba ye wana ngabi pues ba jini a expliquer ngabi na pues batu na baza kobenga matro baza eza normal ba solo na yo baza kobenga na numéro mo numéro pour na tina ko numéro mo mais nous avons le numéro moté on va mo le saboter bon peut-être bon ma kefunda mais nous dans ça maladie boy moto kutana bango la meilleure de tout solo là pour te bande to osala so to beta concert ok ba mettre ba landeli ba masolo kuna ba landeli kuna ba tamba boy ba bino ba zo sambo mais yesu ko place abandé à la confiance dans ta partie wana ono ngam na ipsi bato yango ba ko senga mbongo or bato ba pesa ki mbongo na bango baza na droit ba ko réclamer ba concert na bango so ba ko réclamer ba ina Kinshasa to avocat na bango pesa ki biso mbongo za Kinshasa so ba ko réclamer mbongo wana est-ce que ngana ko tinda bango tant ba ki ba to na bango makama concert ba ko pesa mbongo est-ce que moi j'étais na zaki mbongo na soki mbongo yemo mtasoki ngo so ba remettre mbongo na bango a remettre so ba beta ba concert beti ba concert makambe ko na justice pour ndeye abanda ko kanisa ngai
na vie na biso mo boy Roger Sita je crois pour vie Roger Sita mtabenga ngai pour vie Roger Sita azana contact na bata pa ya parke mingi amonaki invitation à presse à l'angeli yango ndi abengaki presse ko tango ya bengi presse amoni ke isa lo kwa shinga na osala ngai na vie Roger Sita vie Roger Sita ko tebe makambo na te ngape batonde bayaki na yebaki te batonda benga na biso na zobela ko benga ina numéro all babengi basuite ngesko bakenda ofunda makambo je crois na misiti bazolandela makambo à partir de on est déjà ko écarter ngai comprendre on dit ko écarter na pena totalement c'est ça. OK d'accord Vasco Mabiala j'espère que natiki mutu oyo asali tamula ina fere place moko yé moko azo expliquer parce que bozoloba trop bozoloba na bato Angola partout na poto partout question na ngai ya suka ezalaki sur relation na yone hérité Watanabe parce que ezobeta mama solo boy tango zobela muta osali so azate faire azo kipeyote abwaki yo yazo zwaka ozo sala ba vanti na bambongo na ye ozana mbongo na $50,000 mais tango ekomaki kosomba bakisi ba makame belebele ndenge zobeta na internet ndenge tozomona yo na mbeto hôpital hérité Watanabe ayaki abaniko pesa ba moyen pour omeka kozwa santé na yo makambu tout ya on a yebaki depuis yo bani malade est-ce que okutani hérité Watanabe bon ndeko na moni wana tamsu dans ce bar ba komona polémique bato ba soutenir ngai même bibelobi so liboko à gauche et péché liboko à droite et batté so liboko à droite et péché et à gauche liboko à droite et batté bato ba soutenir ngai vraiment bato ba soutenir ngai na kotanga ba kombote parmi bato bazali donc naza besoin na loba mais koloma ngai ezate pona na rolongo la fait président fait qui fait na été 5 chanteur wa mbaka de ki bato tout na Congo de ki bato tout na monde donc ndezali naza na besoin na loba muntu sur na téléphone boy naza pena na santé bien ndenge nazoki ba menace lobby donc bato ba soutenir ngai wotanga makombo penda te nde bato bazoloba bakanisaka nde bazoloba wana problème ezalaki à part wana nakozwa bakosala nga je moko boye soko osali na ba news bachaîne banini mosusu banini na bino ya bainternet bayobi ke nga na osola na l'autre là pona kota mouvement ndeko na ngai mais te masolo pe ndenge ezobetama Vasco Mabiala masolo ezobetama nayebi ke chaque temps sona yekini ndenge tosololaka nayo oza couvert vers nga pe nazaka ouvert vraiment na makambo tout vers yo masolo ezobetama boyi na tuni question hérité Watanabe na tuni question on eza nango simple na otika na linga bana koto profondeur te parce que ozobela tito luka ba moyen ba vena nga viengele pe ba luka batia moi poids biso peto tia poids ba te 10 batia poids moi batu na yo batia poids pour ndenge ozo kosola boye nanga moko ma ya misue ezotambola ngai parce que ndenge na yebine na zalaka na yo so na groupe wana ya on a tuni question parmi bato yo ba biye ko pesa yo poids maboko ndeka hôpital. Est-ce que moko ya groupe ya fere en tant que musicien ou bien bureau ya fere ba yaki otikela yo ata mbongo ya kisi moko osombata aspirine ndeko na histoire se répète so tali petit biso Bercy alors voilà na lina kota likamba Bercy voilà okoti singa pe bien eza place na ngana kota yangwana pourquoi bino na groupe ya fere ezo se répéter ka keloko moko Bercy abeli abalongola lettre landa place azobela lelo alongwa ake prison ake bon yo pe secrétaire général Vasco Mabiala obeli lettre landio tikuna lisusu en plus na $50,000 yo moko en tant que muto avandi trop na fere en tout cas ça la mutema polele ya ko expliquer bandeko o bazotala na monde entier po batu eloko nyezo sala ka ke soki bobeli fo fere soki muta beli fo longola yi so muta beli fo ala longola est-ce que yo de po ovanda na groupe affaire mbala biso bela ou bien bela kano déjà ndeko nanga bato ba soutenir ngeza lokola ba Edo Musamba ba Bestino ba JP Mindia mais bato na ba soutenir ngande nini ngana bango tobe bala na sens nini makamni surtout na osenga na bango bolimbisi bato na nete ba JP Mindia ba Edo Musamba ba base solide osenga base solide mobimba bolimbisi donc ça donc osenga ba bolimbisi ngana zaki simple instrument dans un simple instrument ndeko na bolimbisa ngana simple instrument naza ko sala oyo kaka patron za ko loba
quand même nazaki conseiller na etam so na ko c'est lo mais c'est son groupe soit lobby oyo lobby que voyage au même muto tam so même par exemple muto intel ayipsi na misu na sima lobby ko même être ezangate ezaye donc batona balimisanga na tam so ba okantela ma BCNT pas moi ezala ki yemo ne mtaso diriger et puis na kati ya groupe ezala ki wana po ezala ki vraiment moi un peu tribal pona kolinga donner ti baluba so tali ba shaki musa problème makutu makambo ye ezako makambo mbongo te liboso ba kosela na makambo bike na liembongo ya bralima na bralima ba opesa président fait 120 casiers tout est quand on maman libanda on a soit pêché au bon tout est quand on a $10 so calculer ça en $1,200 mais ba bike na zako lié 1 million so tena $1,200 so tient on a franc so na polio 1 million mais yemo ayibi ki 120 casiers oza ok non na dépôt na ye on chez moi makambo ebele ya lo besa bakosela na makambo na makambo ate nesko makambo ya mbongo oyo ndenge bimi $50,000 tango zo ba faire za moi tribal et laxini donc côté on a benda na mona pose za linga mine balu bater so tali bakanklo sambila batu bazaka na ye baza sauté donc presque bato neti baluba vraiment mais ya kolipa baluba penda pues alinga bango penda te donc kolinga bango penda te batiri cha personnel bango basungai bazakana ye donc soteli bashaki musao basa supembe na ite donc bato tout ya katam supembe na ye o ba soutenir ye surtout ceux qui ba men ba patron mona bango kaloko ba mi quoi donc côté wana na ko chama pona za besoin lo ba vraiment mais na za na besoin na critiquer c'était ndelo nga sali musala ba pharmacie c'est na za na lo côté ndé na za même na compte na nga na za na $10 te na compte na nga puisque autres sala tout ça na pona orchestre na za ta vous avez signé ba papier pour contrat ezoya ba $45,000 ba $50,000 pour boke beta concert mutu plus de $27,000 on a eu so azumbo na pesi $300 na sana bana na sana jibota na futela ndako donc na kosenga kaka obenga tamsusu vivre musini vie pesa ngabo obenga tamsusu wal moto edenga boy donc c'est ça ozomona mutu musu tamsusu obenga ibo net par album esala mande onanga bo ça va o pesa comme pas présent yabo o pesi ni monini ba pesi mo tamsusu mo 50 moto zo vivre ndé mwana mbongo ya ko ya salaire exact ozo même mbongo so pesi $300 tu vas faire ça pour ça monini donc comme madame Masala comme madame Mazako Edemai ndezala madame Masala moi quelque chose na zuma 300 na ofutela ndako bana tamsujonete madame Azali intendante na école catholique tozala moi bazala moi ba réduction ya bana pona bana ba senior donc talaka ba senior mbongo on bazoka donc c'est un peu ça puis bande ko ba sunga ngai voilà dernière question tozana ngo pototika poto to katolanda na nous na yo obika bien après sikoyo to komana maka mususu d'abord santé ezana eloko liboso biso tozotika yo po oza nanu lobina no bazwakio pa bato éviter batamuso buto mobimba ba betio basali onyoso ti ba babwaki le susu so ina ba 4 so 3 ndenge zo expliquer biso dernière question ya suka vuma poto sila na yo ezali ke masolezo betamake ozolingo kende entre pa ya fali ou pa héritier boko ma secrétaire général ce qui pas ya fali oyebi makamunini batunyo zo so wana bango po na héritier yango wana sikoyo pona yo moko en tant que secrétaire général olungu esko faire longoli po yo mi lungu ete faire muta longoli yo moko zo compter okende wapi po yo poko tika musa en tant que héritier na fali ni wana ngana obiboy nzambali misaba ngona za besoin ya sasu musala na te depuis batambele za sana fere batembele umela te wana ya zo futa ngo futa mone de change za umeli za bana na mona petre na zana umuli wadafuna si mamosi ni wana mama sala tu bazalo na kende pa bola na beso na ngote bola bando keso na pasi ozo kombando bano keso na pasi nzamali bisaba o makamyo to balobi
Non, le sauté, ça m'a dit, ça va moi. Confino, le fino nai, même au kilo nai, bazana beaucoup d'intérêt, kuna balandi, na télé 50, ne va commis à détourner mbongo, mouton à détourner mbongo, de ronanga, passe à la rebo, va confiner la justice, que Nzambe moko a foutu à faire, à onyo tout la sali. Ndio tunasali Nzambe donc c'est le belé nazala makasa bunda na été soki aza vraiment mutu aza normal afuna na justice to samba nazabe na mbongo te na opesa ba avocat pour balandira makambo bato mtema ma soki par exemple justice za mboko bako ede ngai pour na kene pour sonio na sui sonio na sui eza leki nde wana ngai pour mona na postuler na koti ba kombo na ndu soto edimi ba moni na postuler comme sous na secteur na mombele limete kinga bona kozwa ne bakote nga ba jaloux marambe pele ba ibobo mangai mais Nzambe to sambila kai Nzambe akelaye Nzambe akela fere talana ndeko na bana sala na fere da zwa mwana na ye Davina pendant 2 ans mwana oba pibeli na bana ba internet o aboka mwana na zwa mwana fere pendant 2 ans na bokolo na ndaku Davina pega pesa ngata safo ya oliete ba classe zo kenge na futa ba mbongo ya ba transport kolia na ye kolata na ye metala mbone de sense fega futinga Nzambe o ayoka ba biso Nzambe wa pesa ba bomoyi so lelo na kofi ndo na pardon lelo nde azali boye susele kingai susele ki se calmer Vasco se calmer kolelate se calmer moké. C'est calmé, moké. J'espère et sali monde entier mawa et sali batunyo so mawa comme na papa mokolo ya bana aller la boyi na émission aller la boyi parce que na préféré na quatre émission na bengo tout à l'heure, OK? Naso benga et voilà ta on a ebsaki bino ke na koyamba Vasco Mabiala ye moko po to ba vérité oyo boyende fezala boyoki mokolo nenga zolela bazwaki ye lobby abana otambola balokotie na jeep moko bakenaye ko beta ko nyokola basali nyoso ba ifo basalaye bayo bwaka yeso na tonga lelo 4 heures en même temps sans a toujours makila boyoki ndenga zolela. Vasco a expliqué clair ndenge babanda na fere na ndenge fere amona imbala liboso l'église ya pasteur Denis Lesi et salivé na biso viengele mawa ya zamona poto ya kala komona bakaya boye abimisi parce que aza banque te po bomba wa problème azokufa na yalobi akokufa na EP so akufi en tout cas bosala tout élément eleka ya eleka lelo na vie du public a expliquer nde bakuta na fere e fere ya côté ka voiture na 600 et pas pasteur Denis Lesi nande pe asepela na fere nde biso peto sepela na musicien fere azuye kota na bureau nande basali groupe nande fere ki a lobana ma yemo lobi ki akosa ibango akosi bango mbamo akipoto retourner mbala moko boy akimba moko kokote pa Koffi Olomide place bakena okutana na Fally Ipupa na quartier latin. J'espère histoire des autres à la propre nazo betango bien. Après on a 2 ans faire la sisa qui contrat na yete ndenge boyebi suka moyena expliquer bino mingi ezate po ezaka ya mawa ndefere alongwa nande les marquer salama nande les marquer Koffi nande bazongeli nande babandi lisusu aluki su Vasco babandi basali Vasco akiti lisusu nande place to mona ka bon vent tant to leka o côté arredi amisi o kuna ndako afere to mona na ba clip place mona basala clip avec jaloux ndako fere avandaka o za pemeni na RTNC na bon vent a expliquer ndenge basomba ki terrain wana na mama o aboti fere na ye Vasco azalaki na montant basombela ngo na ndenge fere traita ki bango ki bazo buka secteur na mabwa ba biyibi bozo ngisa mona nga yi mutazo expliquer muto avanda naye
po nga nazoyoka nanga kaka na nde pe bino bozoyoka ye nga na Moscou ye na kin na mbete hôpital a expliqué lisusu nazozongelaka makambo na ye po bo comprendre malembe a expliqué lisusu ndenge asalaka ba démarche pour amisisi ba voyager partout na ndenge groupe affaire bana voyager te ye pas obeta mutu aluka ba contrat makambo nyonso bakina bangula bakenya akiti lisusu na mbongo oyo madame moko abimisaki aza tchadien na Tchad faba kinobeta concert kuna ba 20 quelques mille o ba pesa ki avance reste ezalaki soki fera komi na groupe na Tchad ba pesa reste po ezali ba compta ba 40 et quelques mille ndenge azo expliquer na ne ndule wana beta mate pona ba désordre ya ba Boko Haram boyebi ba mopipi wana ba arabe ndenge bana osala tango souffrir pe a protéger ki groupe na ye aboya ki bana batu ba ki zo risque mais problème ekomaki bazo tia pression na mutu asignaki ezalaki na mutu yaki na cop ezaki Vasco Mabiala ki faisons ça 20 quelques mille dollars à batu ekomaki procédure eki nande Vasco azo faire azo benga ye po finga ye yo zo sa ba jeune na batu na yo po bo bimisanga mbongo abo ndeka boyoki mutu o azalaki na ye mutu azoloba et ça m'a ramené à sali 12 ans dans mon place moko tango azo bimisa maloba journaliste mutazo bimisa te j'espère mi konongeza ki kota téléphone pour boyoka azo expliquer cas par cas et ça quand ta bino at bota biso na banda ko boye ba ki problème ngo ezanini pour azana mingi azo répéter na mingi ya koloba na mingi ya koloba na poser question sur hérité watanabe soki asunga ki otango zobela abi parmi batu ba yeda ki hérité na kati abeti lisusu masolo ya Fally Ipupa que nenge batu baso kansa okende kuna na koyambaye prochaine émission na koyambaye lisusu na koyambaye parce que alobi azama makambu ebele abeti ya suka mona mobo mona galeka na internet o fera bwaki mona na ye Davina o fera ki pa mona teta mona na ye mona na beta ba ne mois suki 3 ou 4 années ndenge yemo ko zoloba abokola amona fere do secrétaire abokola mona patron na ye mais faire atinda le côté mais moi nana akolaka et pas ya Vasco tinde via moi na place boyebi place ça et ça y mutasoloba c'est que makamizaki mo ebele azoka mo pe kutu pona sinati kabino azoka mo ke pourquoi ka o yendeni yela ki bersi azobela bazo faire azo mona ba aventure soit lettre comme azobela soit lettre le même mouvement yepe yeli c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un a posé question. Est-ce que vous avez contracté? Comment vous signez un papier? Il y a 50 000, 40 000 dollars. Mais il y a une fin du mois en salaire. Mais vous avez un mois sinaban. Musique Afrique. C'est comme ça. Voilà. Nazalakina Vasco Mabiala a expliqué Bino. J'espère. Semaine prochaine à Sengipe lisusu na base solide nyonso ba base nyonso a fait les places ezali na poto atangi ba kombo ba ya dadangwa bana ba masala nga shiko mabele mabe bango nyonso wana ba idonso ta bango tout balimbisa ye po ya bana ko sala makambo patron na zotinda ye so ka ibise ki o mi mate 10 voyage ba tout toi mi mate 10 voyage ba bureau ba mi mate 10 vous qui ne concert oui. Mais na suka na ngoye patron na efera webiseka ke moni tedi satikala esa code abeti masola fera asakimu azala kamwa tribal ye mutaso beta yango asa mwa tribal alingaka vraiment balubati yango est-ce qu'on a era bien linga vraiment fera linga vraiment balubati na penser mba moko direct na Nicodème na Jenny donc fera na problème na baluba. Moi je sais pas. Ils allaient cuisine interne na bango, ils ont un mouvement. Ce que yamo to sotuna problème nini eza entre faire yemoko na groupe na ye. Ba secret e baniko bima. Ba secret bando bimba. Biso to salaka musala. Mais yango na suka suki si abike soki ya solo ndenge ba zwaki lobby na ba kene fa ba kene mba moko
Pourquoi ko beta ko torturer partout butu mobimba na fait de compte ba moni ozali le côté babwaki. Abi yazozela. Abi ninga vandi wana fere abi ndaku na ye. Ba misise nyonso ya fere ba abi ndaku ya ye Vasco place azalaka. Ba biro nyonso ya fere ba yebi ndaku na ye. Bakini basa nini? Bakini okangaye. Alors, justice c'est salama kamonango. Mais sous ces osala mutaza na beta wana na ndimite façon zo lela wana soit cause na 50,000 yango ya solo ngana bino to ebité. Tozanga opesa ba mbote te po place o esunga biso motel yango ebike to en étranger. Merci na fe nanga viengele yaza gouverneur à Moscou. Pesa ba peuple na mbote venanga viengele na bosanité masa nanga T10 place azali Leombo mana Autriche mukonza Autriche na ebisa ki olobi na oyamba Vasco Mabiala. J'espère comprendre. Mandi Mandomo mama social. Welcome na kata Londres. Patrick Sando le génie peselanga Gila Roche na Olga Mbote. Anita Lelo ya Didier Masuki. Magichu Bouyi 12 étoiles. FIFA na bosa été maire na Bonde aux États-Unis. Président César Tamboué pesalanga le sousouvé na ngai 10 fois puissance Maxime Kiba la solution na kata Maroc. Masananga Eric Wena les poteaux Eric Wena les poteaux merci place aux alliés. J'espère ezalaki yabino David Mombele M6 Kosina Yuda des fois par la français. Tokutani tout à l'heure. Didier Masuki, Mobada Mandefo Pembe. Avis du public, la différence dans la différence. Votre meilleure chaîne de formation.